Page rose ya malamu ezali. Félicitations mwana ya papa na biso Ale Moloto abali. Lord God, nothing is impossible to you. Tout le monde se baisse. Il est comparable à toi, mon Jésus est mon roi. Tes œuvres sont manifestes, il n'y a pas un prix. Shalom, shalom, shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la sœur Inès Nzembane avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci à vous tous ceux qui sont là. Merci à vous tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Nabenga bino ma famille. Page rose. Ya mwana na biso, ya mwana ya papa na biso Ale Moloto atikela biso Tumba Moloto auti kobala. Vraiment moninga bali sepela beaucoup kamwa boloba mariage. Oui, mariage elekaki très bien avec présence ya maman na biso Nadège, papa Ri papa Atoms, en tout cas ba markaki présence na bango na libala ya mwana ya Ale Moloto na mama Christine. Bano bazanga papa bazanga mama batikalaka na nzambe nde baloba nzambe aza nzambe ya ba orphelin aza mobala ba veuve. Esalinga esengo vraiment kotala Ntumba abali vraiment mwana ya papa na biso akufa. Mais loko ememinga lisusu bandeko na nga na ya poto solola. Parce que banda papa Alain akufa, mama Christine atikalaki na bana. Tant mama Christine atikali na bana, après mama Christine aye lisusu kokufa molimo na ye epema na kimia. Mais lokola bamemaki bana na bango boyebi bambuma ya malamu ebombamaka te. Yango so mona balobi ke mwinda jamais batara ngo na sa mesa. Esengaka eza likolo ya mesa parce que eza na posa epesa lumière. Yango nanga na ye poto solola na bino. Na ye pona partager na bino eza eloko moko très important o na lobi non na bite na ya na osolola ngo na bino. Bana oyo baza pe na ba réseaux sociaux, bana oyo baza na ba Instagram, baza na ba TikTok. Vraiment étant que ngape la servante de l'Éternel, tolandela bango baza bato baza mwa pembeni, tolandela bango. Yangwana na eko solola na bino. Bana oyo papa Alain atika, baza bana moko vraiment bazo pesa ndakisa moko ya malamu. Parce que eza na ba réseaux sociaux, yango epesaka elakisaka biso so toza banani. Tozo mona bato atie mwa mona mukolo, mona bana nde ba okolo mona mwa mini, omona mwa elamba moko atiki mabele libanda, omona bana bazosa ba fashion, tout ça na lobite keza mabe. Parce que na beropa wa toyebi ndeni bana na biso bazokolela, baza mingi bazolanda mingi ba mentalité o bakoti awawa. Mais conseil on a opesa vraiment eza très important. Kotala bana oyo ya papa Alain, tango na moni oya mwasi lisusu, Tumba auti kobala, en tout cas epesinga lisusu, vraiment sujet ya roya osolola ngo na bino. Kotala vie na bango ba menaka. Kotala bana nande ba présentaka parce que nde baloba bana ba pasteur ba se comportaka bien te. Omona mona pasteur impoli, omona pasteur. Donc makambuka bien te. Mais bano ya papa Alain atika non. Baso pesa vraiment exemple moko ya malamu. Nde na loba kota mabeka te to lobelaka. Soki pe likamba malamu ezali, pourquoi pas to yaka kosolola ngo?
Pourquoi pas peto solo lango? Pourquoi pas peto lobe lango bandeko na ngai? Bana ya papa le balandi vraiment lokolo ya papa na bango. Yango na nga na loba epa na yo muto zolanda ngai. Oyo eza mariage ya mwana papa le moloto. Nazwa ngo po epesa occasion ya ote yaka. Ya kote ya biso. Na nga na loba ke comportement o biso tozala nango. Lolenge na biso o totambolelaka nango. Yango emsu bana na biso bayaka kolanda. Yango bana na biso balandaka. Yango zomona eza na mboka moko ya Corée ya Sud kuna. Ba Corée wana bazala ndeni soki mutu aboti mwana na ye. Ye papa azalaki musu mutu apusu. Jamais mwana akokoma directeur, jamais mwana akokoma soki mutu moko amunene na société. Bakoyebisa ye kaka non fosala ka musala oyo papa abino ando sala. Mingi tozaka na bapansa kolobe nga kutu mwana ya nani, nga kutu mwana ya nani, famille zanga kombo, ba papa basale eloko te. Papa nanga omona azaki neka moto apamba pamba. Na oyebisa bino eloko moko makamusu nzamba ko modifie yango po kaka alakisaki aza nzambe. Mais na makamusu esalemaka ndenge nature esengaka. Jamais tomona ke mwana na libata abota soso. Tomona jamais ke nyau abota mbwa. Likambo etambolaka selon nature. Ndenge yo parents ozoko se comporter, ndenge yo mama, papa pe mama. Tomonaka mingi ba papa omona mwana na ye akomolanda bizale ya papa popo na nini? Papa na bango atikala kofanda na mwasi moko te. Papa na bango polygami nde polygami. Kozwa mwasi okotika, kozwa mwasi okotika, kozwa mwasi okotika. Yango zomona tina nzela ya bana na yo omona mwana moko arobota maka kuna osala makambo ka oyo salaka. Omona soki neti koko na bino azalaki musu ndumba. Omona oyo kobota mwana moko mwana openza zuika mama na bino, mama bino pasala boye, papa na bino asala boye. Bandeko na ngai yango toloba na vi toyeba kotambola. Toyeba kotambola parce que makambo biso tozo sala lelo yango nde yango nde ko sala ke futur na biso elakisa nini obiso to sali lelo. Lelo so nzamba pesi opportunité oza en vie. Ndeko na nga sala makambo malamu. Parce que bolamu ozo sala yo mona kana osala bolamu ozo lona. Yango bo mona memi Bible ezoloba ke nzamba yebisi Abraham ke na ko multiplier ba génération na yo. Ba génération na yo ekoma mutu moya kokotanga ngo ezate. Pona nini à cause ya bolamu pe fidélité oyo Abraham azalai nango epa nzambe. Tozwa kaka exemple ya bato po nzamba salaka na ndenge na ye. Nzamba ko utiliser mutu moko boye po amema yo mususu za lokole ndakisa. Biso moto yebi na ndenge papa le abandaki, na ndenge vivwaki anasa mokili, na makambo ndenge tambolaki, ya ntolobaka ba fruya malamu, nzete o eza malamu ebotaka ba fruya bien. Nzeta malamu elakisaka ke bambuma nango esika bomona ke nzete oyo eza malamu to nzete oyo eza mabe. Nazo bandela lisusu ya koloba makambo ozo sala lelo. Soki lelo moni ke yo ndengo zana yo nde muto mokili omemango na mutu. Yo nde ka muto sala abatu mabe. Yo nde muto kota kapenzo mona mubali oyebine obieke mubali aza na mwasi na ye. Mais yo so kende kokota kuna po kende ko détruire foyer ya muninga. Ke yo yebino ke mwasi aza mwasi ya mutu. Mais yo so kende kuna po boto la mwasi ya mutu. Oyebina oke mbongo eza ya ngate. Me yo zwi mbongo ya muningo meliti lelo lingo ofuta te. Oyebi yango ke ngana ko ke yiba te. Me oyibi bazo tuno ke yo mutozwa ke loko wana zo wangana. Ndeko na nga. Na oyebiso makambo. O biso to sala lelo. Yango ndeko ya ko retrape biso na futur.
ekoya kolanda biso na futur. Yo moko oza négligent. Ozolandela classe ya bana na yo te. Ozolandela vie ya bana na yo te. Bana na biso surtout apoto premier exemple na bango ezaka biso ba parents. Bazotala ndenge ni biso tozotambola. Bazotala esika ni biso tozoniata. Omona lobi mwana no akomosala ngo yo bosani okomotuna nzambe pwani osala nga bongo. Ozobosana ke conséquence nyonso ya lisumu ezalaka. Makambu nyonso ozosala ba conséquence nango lobi elando. Omona nzambe otiko penza envie atala buzoba no bando sala na satango otala buzoba no ndenge ni ememi yo okomotala na bana na yo okomobona bana bakomi mitulikolo bana bakomomela biloko bamelaka te bana bakomosala makambo basalaka te. Musu ya yo kutezaki bi omona pa bana na yo babakisi lisu dose yango wana ozomona na mariage oya bana ale moloto parce que na observa bango na observa bango toza quand même ba camarade na ba Facebook toza quand même ba camarade na ba Instagram na observa bango natalaka moyen ya ko vivre na bango natala ndenge ni bana ngo bazoko respecter oya bali aza adoratrice bokokota bomona ke aza ko adorer vraiment Nzambe azolukela Nzambe. Mais il y a beaucoup de filles, beaucoup de jeunes garçons, omona papa na sala Nzambe, mais ye moko. Misusu bana bango bazote ya mekotala ka niveau ka ya bana na bango. Omone ki aza na don, azote ya na epe pona papa na ye ateyaki, pona papa na ye azalaki pasteur. Ozomona don ke mutu aza na don, me yango te ezolakisa ke maga aza na don wana koyemba makasi, maga na don wana koteya makasi. Engo lakisa te ke yango pe vi na ye oyo azo vivre. Yango nazoloba bafui oyo ba parents na biso emsu balonaka yango pe lisusu eyaka kolandaka biso. Ezaki na mama moko asufra makasi na vi na ye, asufra makasi batu koseka ye. Azaki mama moko atanga te. Mais Nzambe na mawa na ye tellement azaki mutu moko atambolaka bien, asaye mutu moko alukaka Nzambe mama wana. Nzambe aye kopesa ye bana. Bana na ye oya boti, baye kotanga, baye kokoma tina niveau mo baye kosisa ba classe, baye kokoma ba licencié, bamsu bakoma ba docteur. Mama wana histoire oyo ekoma makambo Nzambe asalela ye ekoma komema ye neti aya kolendisa ngo bato balemba baomona espoir eza sute. Nzambe aza capable ya kobongola pe makambo na ndenge na ye. Mekotala bato oyo omona ke yo mutu oza na eloko te. Okoza na facilité kokota te esika bato bazaka na bato baza na eloko bato babonga. Omona ezaka na ba kote moko ba feti mususu batiaka ba classe nde tobenga ngo biso na Allemagne. Omona penza ke te o eza bato a première classe, o eza bato a deuxième niveau, o eza kote moko ya VIP. Siko yo soko za na eloko te okokota esika VIP. Te ofanda ke esika wana ya deuxième classe esika bato baza soki nini. Siko bato baza na VIP, babando tala na bango, babando solola bango na bango, babanda makambo nyonso bando sa bango na bango. Yo siko na se wana obando solola peka na bato a niveau na yo. Pourquoi na pesi exemple oyo? Ezolakisa ke bakote msu tokomaka ezalaka msomo na papa asala deja pona bana na ye. Yango zomona bana na ye bazo continuer ka pe na niveau wana. Jamais bakoya otala yo. Siko yo tong ba otala yo tokomi nga penza boye, nga mona bana no ba o souffrir. Pona nini yo papa ozaki mayele te, yo mama ozaki mayele te, oyeba ko bongisa te pona lobi ya bana na yo. Eza batu misuba mitala akutu bango. Aotala bana nete ye moko sape, ye moko lata ba chache, ye moko lata ba Gucci, me bana na ye bazobima est-ce que papa penza sapaka boy bana ne bango? Yo moko zo somba soki okende panza pa basi. Okende lia basi mbongo na makango, na ba makango na yo. Me bana na yo moko
na femme légitime azo souffrir. Eza mbasi misusu ebele bazo souffrir. Mobali akoka opesa eloko te. Mobali azo préféré akende kopesa na ye mbongo esika mosusu mpona nini? Aomona ke tomesana na biso aye kutu akende wapi? Ye kutu batutu batalaka ye te. Ndeko na ngai, tango ozosala moninga mabe, yo moko ozolona mabe. Après soki eye kolanda bana na yo, okomoloba nga na sala nini? Nga na sala nini? Ndeko na ngai, ya moke na nga na solola na bino yango yo. Dans la vie, toyebaka kotala makambo mabe biso tosala lelo, lobi ekoya kolanda biso. Toloba yango trop, même Bible ezoloba yango ke conséquence ya lisumu eza kufa. Tango yo ozotambola na buzoba wana, oyebi nini ozolona? Kasi lobi obuka nini buzoba ti. Tango yo olona no eloka malonga te, yo loni to olingo buka. Est-ce que yo lona ki polu ko buka? Non. Olona ki te? Siko tango bato balona ba olinga ba buka na bango yosko esalo mutema pasi poani. Tango baninga banda olona yo zaki wapi? Ozai na ba distraction, bando mona kana za jeune, siko tala ki mobange ndenge komo kanga yo ye basute na osala nini. Tala ki mobange ndenge komo kanga yo zo ye basusu esiko kimela te. Tanya ko bale leki, tanya ko bote leki, tanya ko fandisa makambo. Eleki yo sima okomotala bana baninga bazo zwa réussite. Bana baninga bazo batomboli mitu, makambo na bango basala kilobi esimbi. Yosko komosala zuwa. Tango moninga emso banda obomba mbongo na ye, po lobi atonga emso na kini. Me yo bando sisa ona kolata wati. Obando sisa ona ba restaurant cher. Obando sisa ona ba manzaka ya cher, basil, kokende go, koke ba kote mo ba voyage pamba. Ale siko moninga sombi lupangu na ye, yo bando ya poto, koko somba lupangu, toko mo yo kila moninga kanda. Moninga siko mbonga locataire komo ya, yo sikoyo, okomo yo kila moninga kanda. Yango na ndolo batango akolona ozalaki wapi? Ozalaki wapi ndeko? Yango tozala attentif mingi na makambo na biso tozosala. Tozalaka prudent na bana na biso. Tozwaka temps ya kotia bana na biso na prière. Makambo na biso, exemple na biso, bolamu na biso. Bolamu na biso yango ekozala avenir a bana na biso lobi. Tozomona meme na kati ya Bible, tango bazotanga ba génération na génération, bazotanga Jacob azaki mwana papa ya nani. Soki totali meme ye moko Jésus tango alataki nzoto, akiti na se, alingi kolata nzoto ya mutu. Akota ina famille nini? Okansi Jésus nga buta na famille pambala. Te? Fobota makasi na famille ya ba roi. Po hériter royauté na ye. Abota makasi na famille ya David. David azalaki nani? David azalaki nani? Apa kozala roi, azalaki mutu oyo nzamba lingaki andoko benga ye l'homme selon mon cœur. Yango sika Jésus abota maka. Pona koloba, même ye moko David, tango akomaki roi, akoza bolamu oyo Jonathan salaki David, akeko luka mwana. Akeko luka mwana lobibo lukelanga mutu na libota Saoul. Totala nzambe nenga salela makambo na ye. Nzamba sala makambo na ye selon ye moko. Si te plaît ndeko na ngai, lona lelo po lobi obuka mbuma kitoko. Tango akolona esili nanu te. Opportunité zali. Parce que grâce eza wana, moye bima pona mutu nyonso. Tango nzamba obimisa mo yo profite opportunité wana. Parce que eza na loi nature mutu nyonso ya blonaka. Abuka kabandeko na ngai. Yo soko buki te koza jalousie na bana baninga te. Oyo, mama na bango abundaki to papa bango abundaki po alona. Bandeko na nga, mingi botalaka, mwana azwi papa na ye. Mwana openza mama na ye, siko yo so mama ngo siko za nani? Mwana no bakomolo bane, kutu papa na ye. Oyo esili o mama na ye. Oza siko nani? Banda tuka biso na kati ya motema. Bando tuka biso babuzobo to osala lelo.
ozomona ngo normal me na oyebi so makambo so eza normal te kotambola na obanga nzambe kobanga kosala moninga na yo moto mabe parce que ozosala lelo lobi ekoya lobi ekolanda yo baconséquence même nzambe abengai David nde nalobaki l'homme selon cœur de Dieu mais ntango David akweyaki asalaki buzoba tomona baconséquence elandaki kufa ekotaki na ndako ya David bandeko na ngai wana ezalaki mpona kosolola na biso kolakisa biso baconséquence ya kosala bolamu na baconséquence ya kosala mabe mpo lobi tozala zuwa te tozala nketo te na makambo moninga aforsa o moninga alona parce que ozomona ke moninga tomboli mutu lelo oyebi te basacrifice nini oyo asali babi élévation sa sacrifice ezalaka te biso tolinga sacrifice te me tolingaka kobuka bandeko na ngai tozala mayele je vous aime beaucoup c'est la servante de Dieu Inej Nzembani nabenga bino ma famille pona nini parce que nalingaka bolamu na bino jamais mutu moko akolinga mabe ya ndeko na ye parce que to abana papa moko merci na bino nyonso bo partager massivement vraiment vidéo oyo nzamba lola opambola yo po mutu oyo oyokanga oza opambwama nzamba pambola bana na bino apambola mabota na bino apambola source ya provision na bino apambola maboko na bino bisika nyonso bosimba bisika nyonso bokotia makolo epesamela bino au nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Sœur Karine Sakwaku TV, sans oublier abonner aussi Sandra la Grande News pour s'abonner kuna. Merci Nico Dzingakuvu, merci Nadia Love, pourquoi pas Papa Nabiso Moscou, Nakatia Aren, Moïse de Jésus, je te salue. Vraiment, abonnez na nga nyonso na boursa ni binote na linga